Artiste aza oya mona kawazo mona soki asala ki yango pona chef de l'état yé mutayebi mais oya lobby et l'axibiso ke ezaki nzembo na ye moko a créé yango depuis longtemps ngala ko bakisa liko na ye pona nini. Donc c'est elle a été consultée, elle a été même arrêtée, interpellée et puis batikiye so batikiye ba juger bon ya kotika ye ngala kende condamné pona nini. C'est un artiste aye banini ya osala parce que l'avenir babungisa yango na linga redi amisi mingi Redi papa wemba na zako wemba banzembo na bango trop na quartier on a vanda kanzo orchestre moko ezalaki la Kangonia ba yeko découvrir ngaska na osala ba vélo na oyemba voix na tele meza kitoko mingi ba proposer nga mona cadre siko ya bana oyibika na loyinga ba jeune otali boza jeune mal à lire alina kemba moko na koti pe na mouvement faux to soana te na mwasi na nga na podium boy na lingaka ngo te pe na kosepela ko linga ngo te yango tambala baka na divorcer ça la nga passe nga na divorcer te na bali po ba yokelinga mawa mwasi ya kimaki nde natikali ngai moko naza na bana batali musala na sala ya nzambe moyena vanda boyenga moko ezate c'est alors que ba pasteur nanga ba juger bon na bala mwasi nanga moko akima na otika la bosa mwasi en réalité bino moko ngala divorcer te bande ko bolongola ngala page ba divorcer. Je ne suis pas divorcé, je suis victime de divorce. Bonjour chers internautes, je suis Rézi Makengo. Vous êtes si nombreux de suivre cette belle chaîne concept Taucho Télévision. Chers internautes, j'ai réussi pour vous aujourd'hui frère José Nzita. Avec lui, on va devoir parler tant d'autres actualités. Bonjour frère José Nzita. Bonjour mon ami et bonjour à tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et je recommande à tous qui n'ont pas prié le matin, si tu avais oublié de prier, en tout cas, il faut que tu remercies le Seigneur parce que la vie est précieuse. Le Seigneur nous donne la vie offerte, gratuite. Donc, tu dois remercier le Seigneur. Alors, je bénis tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, les diasporas et tout. Et nous sommes là, nous allons parler. Et les réponses, c'est à moi. Les questions, c'est à lui. Mes remerciements à celle qu'on appelle Maman Afi Milandou. On est ensemble, Chris Fort, héritier bonheur, mon ami, que Dieu vous bénisse. Alors, frère José Nzita, vous avez chanté une chanson patriotique quelques mois passés et ça va faire aussi 4 semaines, à moins que je me trompe, que le chef de l'État a joué en bas presque tout le monde, Bachégé, bas musiciens, des politiciens aussi. Est-ce que vous avez été consulté ou appelé si vous voulez? Dieu voulant, nous allons être consultés aujourd'hui. Donc, je me suis apprêté pour ça. Et nous serons consultés si possible aujourd'hui. Nous devons être consultés parce que nous avons des choses à dire au chef de l'État et à ce qui concerne notre pays. Surtout moi, avec les révélations que j'ai eues du Congo nouveau, j'ai beaucoup de choses à dire au chef de l'État spirituellement. Alors si Dieu permet que le chef m'écoute, je sais que mes rêves seront réalisés et je sais que le projet du Seigneur, tel qu'il a dit dans la chanson, aura bel et bien sa réalisation, son accomplissement. Donc, que nous sommes là. Si le Seigneur permet que le président nous consulte, nous allons encore repasser dans l'émission pour dire ce qu'on a dit au chef de l'État et comment a été la consultation. Alors, frère José Nzita, vous allez consulter ou appeler parce que vous avez chanté une chanson patriotique ou bien vous allez appeler étant musicien chrétien? Étant musicien chrétien, tout le monde attend un musicien chrétien, mais chacun de nous a un projet, a une idée. Nous avons un même mot, mais on va consulter tout le monde. Nous avons des choses que nous allons dire.
j'ai des choses. Rassurez-vous que j'ai des choses à dire au chef de l'État et c'est pour le bien de mon pays. Alors, frère Zenzita, et ça le fait bien, nous, au côté point wana, malgré que c'est une chanteuse plutôt qui n'est pas une musicienne de votre côté, à ça de l'autre côté, mais moi pour le baraque, vous avez une soirée à bateau, chanteur, le kaboli nous a texte au salaka, voilà. Alors, c'est une chanteuse, Wayemba Kinze Momoko Awa, un cassette, ouais, ça un peu, moi beso partout. Quel est votre point de vue la chanson Ingratitude côté la forme ne yango na fond ne yango ozomo yango ndenge nini? Sincèrement, on a une commentaire rebellité. L'artiste a bien dit à la télé, bon, la chanson n'a pas été créée par le chef, pour le chef de l'État. Si on a sali commentaire, je suis un artiste. Donc, ceux qui artiste, ceux qui a salaki yango pour le chef de l'État, il est mais il y a lobby. Et l'accibisoke, et ça qui nous a créé depuis longtemps, donc c'est elle a été consultée, elle a été même arrêtée, interpellée, et puis batikiye. Sur batikiye, jugé bon, il y a batikiye. On a condamné pour nanine. C'est un artiste, aye banini ya osala, parce que l'avenir, babungisarango, avenir ba préparango, avenir ba lonaka pour ba récolter. Ça veut dire aye bi sala, c'est une grande dame, je la respecte beaucoup. Donc naning na PC babilo kebelete, elle connaît plutôt ce qu'elle dit, mais moi je suis sa parole, elle a dit que elle, la chanson n'était pas conçue pour le chef. Je prends seulement ça, c'est tout. Oui, parce que côté la nzumbo on a une question na fond, puisque forme eza apprécié ce conseil au cause ingratitude, cause ingrat na vie et na forme nango cause ingrat na vie, c'est pas bien d'être ingrat, mais fond nango ndé ils ont dérangé moi batou. Non. Batou ba yoka onde artiste à lobby, yo ko ndo juger fond nango mukolo anzemba lobby keza bongote. Yo ko ndo juger fond nango na ndenge nini. Bo conserva que on a yé. Voilà le mal, il y a Congolais. Ils vont chercher le problème là où le problème n'est pas. Ce qui est ça que Asala qui a un bon chef, alors ils ont un chef to landa makambo ya lobby abupia. Bao ba ko juger na se ba yebine osala. Je pense que le chef a un cerveau, ça a un intellectuel, il connaît. Ayebi pe ko sala lecture na ye lokola chef. Bato ya l'état, ba kolomboka, bato banani ba ministre banani, ba pe na cerveau. Ba ipe ko sala lecture na bango lokola bato mayele. Chacun de nous a tiré compte na oyazo kanisa. Mais moi, je veux paraphraser ce que l'artiste a dit, que la chanson n'était pas conçue pour le chef de l'État. Parce que nous avons et là on appelle si c'est azala mayele. Nakata mokilio bazalaka mayele. On sait qui est qui, ni nezali bosona yo, l'avenir va préparer. Voilà. L'avenir va préparer. Alors, frère José Nzita, vous avez consulté les lots. Est-ce que vous avez un président ou bien Moutoumoko Waza? Le président, c'est frère Patrice Ngoyi Moussoko, c'est AMCC. Et la plateforme, le président, c'est le frère Patrice Ngoyi Moussoko. Nous sommes avec lui et nous allons être consultés avec lui ensemble. Vous suivez cette très belle chaîne concept Taocho. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. On est ensemble restés donc branchés. Alors, frère José Nzita, c'est vrai que ce sont des histoires passées, mais ça fait toujours débat, puisque nous vous considérons étant homme de Dieu. Et ça, la raison d'engenini, tant bande comme Soussou, on continue toujours au Betalibaku, que frère José Nzita a bali des fois, Libaku a Betakawana. On peut savoir conseiller. Dans la ça va tout vérité. Vous voyez que a divorcé. A divorcé. A victime ya divorce. Bande ko bakansa lokwa na bengala mwasi na ndaku na mema magistrat to kenda na nini to samba bakata makambu no ezala bongo te. Ngala victime ya divorce. Ma femme a fui la maison de soi-même, d'elle-même. Abimanda kunanga akenda. Accueilli depuis 1900 depuis 2012, moi je n'ai pas akenda. Na vandi pendant 8 ans sans moi si. Na vanda pendant 8 ans sans moi si. Na meka mke kolinga mais si mbaka pété na vandi tinzamba yopianga moi si. Nga na victime ya divorce. Na papier na ngai basi na sangai jugement par défaut. To soit na te na moi si na nga na podium boy na lingaka ngote pe na kosepela kolinga ngote. Yango tamba baka na divorcer ça la nga passe. Nga na divorcer te na bali po bayokelinga mawa
mwasi akimaki nde natikali ngai moko naza na bana batali musala na sala ya nzambe moyena vanda boyenga moko ezate c'est alors que ba pasteur nanga ba juger bon na bala mwasi nanga moko akima na kotika la bosa mwasi en réalité bino moko ngala divorcer te bandeko bolongola ngala page ba divorcer je ne suis pas divorcé, je suis victime de divorce. Voilà. Une question de curiosité bandeko belé tant ozo bake abima ki moko to boto ko tapena na fond puisque eza profit privé na yo alors même ko éclaircir bandeko ezaki nini. Non, il y a eu un problème entre moi et Mbali tozala kaka. Ba problème ezalaka ba problème ezaki moi makasi mingi to kendaki na ba parrain simbité tout ça culpabilité là taki moi sinangai akangi biloko akimi na ye. C'était comme ça bandeko, c'était vraiment comme ça nazo ba mino na miso nzambe, c'était comme ça bon longola na liste ya ba divorcé. Ngaza divorcé té, ngaza victime ya divorce. Voilà. Alors frère Zenzita, aujourd'hui et ça quand nini puisque tout le monde qui ba sex tap ezaki beaucoup plus na ba musicien ba musique ya mokili et lelo komi na ba musicien chrétien ba ça ba sex tap surtout tout na au point de vue na yo ko lo banini par rapport à ça. Non mais quand ça la sex tap mutalinga ngote ake avant de bonasa la sex tap alinga ngote ce sont des faits où écoute na bato na erreur ça veut dire muto azalaki na mwasi moko to bazalaki na mwasi moko esika moko ba se filmer ou bien soit mutu moko azo se filmer ye moko pour apesa asa la plaisir na muninga na ye mwasi moko bazana ye ale mwakanisi mabe koti muto bazalaki na ye akamati a publier biloko ya zalaki nango. Jamais mutakolinga mutakala ne bimali banda frère ata yo kolinga ngote eza biloko yo ekreya maka epai na bato bazali mutu moko asepeli ne loko salite to boyokani te nde a trahir yo bazo vivre nde ba trahison nous omona ba vivre nde ba trahison malheur epai na bango po bazalaki bongo na mnika ole kolinga na evitaka ba masolo wana ya kosola vidéo j'évite ça nga soko ko benga nga kuna vidéo te benga nga kaka na appel normal na linga na ba vidéo to j'appelle vidéo so na benga mwana ngai azana poto to ndeko na ngai ya famille moko là je peux appeler vidéo mais connaissance moko boye o mwana mwasi moko boye na ko benga na vidéo na linga ngo te pona yebe loko yo so bomba na sima na ngo te voilà base la président ba linga ngo te. Alors frère Zenzita je descendi à ma tête place au Kolaki frère Zenzita ozaki un moment otikaki musique ya kotika te mais okomaki na ngambo ya musique ya mokili un moment alors ozaki qui vous avez poussé hein ozaki poussé na nini ya osala musique ya mokili. On a poussé ngai te ngana za chantre depuis longtemps nazaki na église ngana botama na famille pastorale ya bana nzambe papa nanga fille un pasteur je déplore son absence avec ma maman et batika nga bakenda bangonde balaksinga nzela nzambe ngana ibai na musique ya mokili te mais tango na manaye ko sala musana nga parce que moi je suis un technicien nazaka na vélo na ngai réparation ba vélo na yemba mais nazaka ko yemba banzembo ya ready na ngai ready amisi mingi ready papa wemba nazaka ko yemba banzembo na bango trop na quartier on a vanda kanzoko orchestre moko ezalaki la Kangonia ba ko découvrir ngaska na osala ba vélo na oyemba voix na ngati mezaka kitoko mingi ba proposer nga mona cadre siko ya bana oyibika na loyinga ba jeune otali boza jeune mala lire alena kemba moko na koti pe na mouvement na kota musique ndengo wana. Mais après, tant qu'on se ressaisir, non, ce n'est pas mon chemin. Et Nzambe a permis de quitter Ngaye, on a zongé dans Nzambe, voilà. Oui, mais après, c'est moi, JB Alain Pela, moi que je me trompe. Alain Pela, nani, Emile alias de Mingongo, Nabi Mbana, musicien, ya papa Wemba, Apokadero nani Zoé Bela Sampaio bakabala ba collègue na ngai na yemba na nani na beta na Daniel kulanda Daniel ya soliste na biso na do na yemba na ba biye ba to beta trop na ba ndeko belé quoi ba London Kapangala ba donc to yemba mo mingi to la ba collègue belé ti lelo ba osala musique lokola so tali Emile alias de Mungongo ti lelo zo yemba kaka wana collègue na nga to yemba na epena na la Kangonia donc voilà quoi les konanga tout bekinwani a otalanga yawa donc après Kadero ya Jean on appelle mutu nanga ya otia deuxième ngana otia premier donc voilà quoi. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne Concept Taocho. Alors frère Zenzita relation oyayo parce que yo ça la musique chrétienne bon musique mokili relation la rendenge nini te mes relations faut zalaka bien papa na bino soki a melaka masanga yo sambelaka yengolo bateka longwe papa ya bino. Ouais, na kopesa ka exemple moke we rana Patrice
Patrice abeta la musique nzambe ou abeta la musique populaire mais ba frère il faut bazala to faut garder relation en tant qu'humain faut to zala malamu elo ekabola biso na bango ezaka thème musique ezaka moko ba ndeko na biso mokolo nzambe akosala ke apêcher bango ba ya kotoyo c'est Dieu qui va décider ngana ko yina ndeko na ngai te po abeta musique mokili pona nini eza musala na ya pona mokolo nkola ko conscientiser aya ko yembela ye c'est son jour tozala ki na ba Carlito ba yemba ki ba maya lelo za pasteur tozaka na ba débat ba yemba akufi musala na nzambe apôtre donc tola ba mission belé ba mege 30 bango bazongi na kata nzambe donc matu ne le from kapaya évangéliste monene na kata poto pour dire que chacun de nous a son temps to critiquer bango te ba na tango na bango sola na bango lokola bandeko ba bandoki te ba na nzambe mokolo ezali kola kolongola bango soka asepeli ye moko abendi bango ba bandeko na biso yaya voilà. Je vais révéler une chose, mais je vais révéler ça. Peut-être ils ne le savent pas aussi. Balobaka peut-être Balobaka, oui, je ne dis pas à Tchakachoko, je ne dis pas Pembenaye, mais moi, selon mes informations, à ma tête, frère, je ne dis pas aux Zikaka à l'époque. Non mais la zaka na moi Pembe na ko la beauté la nga na Zika pena mingi donc on a Zika deux couches. Bon bandeko basunga ngai ezala ngo gravité ko cha pe choko bon soko ngo bonga le mo tentire ya pe mabete mais ngalo na websa bandeko ba yibsa ngai lelo ti lelo na pakola ka bakisi na nzoto na ngati lelo na pakola ka bakisi na Zika ka makasi pona nga na ndima ko tuteke na kozala boye eza bakisi nde komisinga boye nde na zongi pe boye ke ozotala elongi na nga ozo sepela j'étais plus beau que ça j'étais plus beau que ça ba bien Josepha talaka ba pesa nkomba ba basi dona ki penza na beauté mais tant na Zikaka bon nazaka na beauté mais ça sou ndenge za libosote voilà azaka na beauté et ndenge za libosote je suis avec frère José Nzita. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent. Agno Mandala, je te salue. PDG Luziku, docteur Oscar Tanamaku, je te salue frère José Nzita. Alors ndenge la musique Missy Bablo ba chanson est belle. Belé vraiment, à part chanson patriotique, Missy Banzembo est belé, mais Nzembo aussi a vraiment succès. Là, je tiens à vous féliciter aussi. Je ne suis pas maudit, je suis médit, et je suis béni, voilà, ok. Alors, pour ceux qui inspiration à Wapi, je ne suis pas maudit, je suis béni. Non, c'est la Bible. La Bible nous interdit à aucun élément négatif. Le Dieu, c'est un Dieu positif. Le négatif, c'est rien sauté. Dieu nous a appelés pour aller de l'avant. Mais ça, batumoko batika la stania, batala ga makamboza na sima. Les autres baso ozoti ndeka chari, ozotala na sima, tu n'es pas digne. Il faut mutoye ba ke apambolama. Quand Dieu a créé Adam et Ève, maloba nzambe liboso bimisaka bi soyez bénis. Nzambe si apambola biso. Ezali kambo mutu ya psychologie. Qu'est-ce que tu es en train de penser dans ta tête? Naninga ki juste na rappeler batu que tu ozole la wana o laquelle mama bete. Ezaka likambo na yo soko fungoli miso o comprendre que la bénédiction est à tes côtés. Faut me yaka rappeler ka bango ba yebi na bango ke ba béni mais ngala sa bango ke ngala za mondité na yebisi bango na mondité na béni ato moni lelo na otambola bi ato moni lelo ke vi na ngai ta mususu na kiti na zangili pakolia non ce n'est pas ça la malédiction eza ba étape à vie okoko zanga pe lamba kolata ce sont les étapes. Zamba l'exception na étape ta musu pour instruction na biso engelo bateka lo akelo mabe engelo bateka a modiri yo ba musu ba kansaka yo so akelo ka musala azu musala te ba kota bango dizier ababengani ye ondra za modiri non ta musu nzamba permettre tout ça la place wana abongisho musala malamu kolika côté mususu voilà donc je crois eloko na yo sama ndeko bolongo na mutu na bino ke bolakela mabe nzamba la kala bino mabe te boza béni kotsaka na mutu no soit forme bénédiction au moins la bénédiction que la taille. D'autres pas bazo baké fois je ne pas à Boakeli à seulement Boakela moko boy je sais pas je ne suis pas moi je suis béni. Non ils ont Boakela terre. Ils ont juste des rappels ils ont Boakela terre comment on Boakela ngana kamwe. Ce sont la parole de Dieu. La Bible dit ba onyo so bandimelaka Yesu ba kotika la jamais kozala déçu ba kotika kozala jamais confus et la confusion là de Dieu nous a parlé ça soni et quand tu n'es pas béni ils allaient rappeler soni. So ozam piaka mikolo nyonso ozana nzala mikolo nyonso ozana respect pa batutin obando senga kaka ozala nase or la Bible dit tant Pierre landi alobi nous avons tout quitté nous avons suivi de Rosoanine abi vous aurez les centiples dans ces siècles
et dans les cycles à venir, la vie éternelle. Nzambe c'est appelé ça biso ba centuple. Et la Bible dit que Jésus a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Tout pas moi. Nana rappelé quand ndeko moko tika na biloko wana. Ata prophète moko prophétisa pona yo kolakela mama be boyango. Oza le seul prophète ya vina yo. Makambo yozo kanisa na mutu na yo yango nzamba kusala. Nzambe azoka biso lokola terrain. Oyo yozo kanisa yango nzamba salaka. Terrain na biso eza ouvert. Nzambe azolinga ko semer. Diabulu pa linga ya ko semer. Mais bakotela ka wapi na mutu. Kati ya conscience na yo soki déjà zo kanisa mabe pona vi na yo. Au moins pe malamu te. Faut banda ko fungola vi na yo. Pensaka na makamalamu. Tout le temps zo kanisa makamalamu. Tout le temps zo kanisa makamba bien. Au moins nzamba pa mola. Alors vous êtes conscient que musique na bino ya lelo akala, bonobeta akala na ya lelo. Ezandenge moko te ba texte na bino puisque bino beti musique moko ya mbongo penza ti à l'époque mais boaki na souci na yango. Alors kota lelo ba jeune o abimi mikolo yo ndenge bazo kendela conseil zanini. Te meza na moka musique pour meza na mutu. Nzambe soka bengi on peut soka intelligence. Moi je ne vais pas juger quelqu'un mais là on a oyebisa bango basa la plus musique pour na kote ya ba bongo la mitema. Qui est la musique qui pose un bon non musique ya mbongo za musique basangisa n'importe quoi ça veut dire aux yeux loko moko boyo opposé que ça batu pour batu ba sepela na yo non c'est pas les hommes qui vont nous juger c'est pas les hommes qui vont nous bénir la bénédiction la Bible dit vient de l'Éternel et ya na batute oko sala makambo batu baseki ba pambolo c'est vrai oleka pona libumo na yo mais spirituellement tu pas béni to sala nzembo pour batu ba bika to sala nzembo pour batu ba longwa na masumu ba ya pa na nzambe to sala nzembo pour na to accomplir volonté ya nzambe na sala mabele mission na ngai ezala côté à repentance ba nzembo na ngai nyonso je ne parle que de la repentance voilà yango mona ça atana keboy na kozong sokaka je suis béni Jésus est vivant crois au Seigneur tu seras sauvé c'est ça. Voilà, donc je crois que le conseil européen ça bandeko. Et puis deuxièmement, quand ça la musique était pour la sali yango, Luka oyeba Dieu t'a appelé par ça ou quoi? Son nzamba benga pour na yango tetika. Quand ça la musique pour na loengete, voilà. Alors tout le monde a bandeko ebele, ba chantre ebele, ba banda zo banda koyemba, à la fin de compte a commis pasteur. Est-ce que frère je ne sais pas vous rappelé? Non, on ne devient pas pasteur mais on est né pasteur. C'est Dieu qui choisit. Nazo condamner bandeko bazo comme ba pasteur te. Tant que vous déjà un appel, je ne condamne pas. Mais ceux qui ont benga yote au mikoti na likambwana, yeba kozwi ngambo munene parce que c'est un problème où yoko ko résoudre te. Sacerdoce sur bakota ngo bongo te c'est Dieu qui appelle. Alors ce que koti on a besoin bana yo moko yaya, ce que vous conscient que makambo ça la Dieu ne t'a pas choisi. Kastika no kat. Tika na yo ozano libre yemba na yo ezamala mingi. Bilobi que nous serons jugés sévèrement, nous qui prêchons la parole. Et bien les autres, ne soyez pas nombreux à enseigner. L'enseignement est destiné à une catégorie de personnes que Dieu a choisies. Nzamba ponarabat. Alors il les a émenés captifs, il les a fait les dons à l'église. Yende moutapé sara même captif, apé sara bango matière pas kitisi bango. Si Dieu ne t'a pas amené captif, comment t'attends? Dieu ne t'a pas amené captif. Côté yate. Côté yate posé na katako kombe bat baate yawe na comme pasteur awa non, tu peux exhorter les gens. Mais tu n'es pas pasteur. Tu ne peux pas te faire un berger sans l'accord de Jésus. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Frère Zenzeta, vous allez consulter les lots. Comment vous voyez l'avenir du Congo après 10 ou 15 ans? Je souhaite que Mboga na biso kende malamu. Si bien que ngala saki bango babangate désordre ozomona oyo babenga ngo désordre de traverser. Na banda ngolo bango bo benga nga prophète lobby. Oh, ils ont traversé. To comme il a traversé pour un Congo nouveau. Bablo ko so mona ba consultation, ils ont traversé. To traversé pour to comme na Congo nouveau. Et na Congo nouveau, to comme même habitude ya Congo ancien te. Ba moyibi ya Congo ancien ko kotate. Et to kende kuna avec un cerveau lavé au to ça la Congo pour te payer sans merci na mboko wa pesa kibiso. Voilà ce qui fait. Osunga biso te na nzembo ona ozaki révélé puisque nzemba Congo nouveau ona c'est une très belle chanson. Alors ozaki ya bloko mboko za caché, ozaki révélé na nzembo ona okobisa biso. Non, nyo se zalaki nango révélé. Mamno so na bimisa kwa yango nde zalaki ya eza subasma mususu te mais malamu ezali to yeba que nous ne vivons plus le temps ya bato nyo so baleki. Le temps que nous sommes en train de vivre c'est le temps de Dieu. Nazo yebisaka bato mokolo kaka to tchaka makolo na stade to baki Yesu zo mboka oyo nazo yebiso nzamba ki parate nzamba saka na makambo na te. Dieu c'est un Dieu de l'alliance. Comme on a conclu une alliance avec le Seigneur to pesa ki mboka to lobi e kala ba démon de ba renia ki membalo to lingi yo zonga o renier te. Yesu soko pesi pas ndengwa na zwaka
Nzambe c'est azui passe. Nzambe ne muta régner na mboko yo. Bande ko batika baje, c'est Christ qui règne. Et ndenge nzamba wa régner, mutu mo wa régner te. Yesu nde muta wa régner. Donc quoi Yesu wa régner awanga na akosaka te. To mona mboko ndengo ikindanga c'est ça tout qui vivra verra. Pour finir, frère Zenzita, même quelques morceaux de votre chanson Je ne suis pas maudit, je suis béni. Ça me fera un peu du bien. Je ne suis pas maudit, oh, 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 oh. Quand les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie, il a dit de ne pas m'inquiéter pour l'endemain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ce qu'il m'a promis. Oh, et je ne suis pas maudit. Oh, 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 oh. Aïe, 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 ça va aller. Oh. Aïe, aïe, ça ira, ça ira. On a fini, frère Zenzita. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Non, 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 que Dieu le bénisse et bonne journée à tous celui qui nous a suivis et que le Seigneur le bénisse encore au nom de Jésus. C'est par ici que nous mettons un point final dans cette émission d'aujourd'hui. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Vous êtes Bela Rolanda, chaîne Kitoko Oyo, abonnez-vous, suivez-moi. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.